Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kunani bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour la artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre en ce moment partout dans le monde entier à travers votre chaîne Solo la vérité TV. Abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos pour nous apporter votre soutien. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumona Moulouba, le Benjamin de la presse Karandenge Tolobaka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grand merci Nabino. Internaute, tout, pourquoi pas toi, Chadrak derrière la caméra, merci à toi aussi. Patrick Chikaya pour l'assistance, Mig Niema, merci pour la confiance. Je pense déjà dans la bataille pour comprendre. Invité thème Bela. Pourquoi l'occultisme est dans l'église? Et je ne serai pas seul, nous partageons là le révérend pasteur Jacques Yahweh, l'homme de Faya, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour Alex Ngandoumona Moulouba. Bonne santé. Santé par la grâce de Dieu, 5 sur 5 manzambazo salapia sur salatangonyos. Voilà, bonne santé à l'église mobile. Oui, l'église, ils ont marché très bien, ils ont connu très bien le programme, ils ont été toujours le thème principal. Et pourquoi l'occultisme est dans l'église? Donc, le peuple de Dieu, pourquoi Misala Mabena Kati Tonga Nzambetata? Parce que moi, l'église dans l'enfer. Et Ganga qui peut battre se plaquer nango. Mais le pays Nzambé a révélé et pourquoi l'occultisme est dans l'église. Donc, il y a un tour là et peut-être développer en l'élo. C'est ça. Voilà. Année où tu aussi là, tu qui n'a l'église dans l'enfer. C'est quoi pourquoi l'occultisme est dans l'église? Thème où on a pasteur Réseau, à la révéler ou soit par rapport à Nengozomona, Makambuna, l'église Nengezo évolue. Non, ce que tu as dit, c'est par rapport à un sentiment d'abusobatu. Nous avons fait ça biloko apesa pena nyonso donc ezaba temo ko nzambe mdazo révéler nga yango nako sali kamote selon ngai bien selon sentiment na ngai. Donc si nous parlons de l'église et pourquoi l'occultisme est dans l'église et za nzambe akeli mokili na ye amoni ke église e baby ba pasteur ba baby et bandimba ki ne siko wapi yango a révélé que pourquoi l'occultisme est dans l'église. Donc bonganga bosoloka mabe ko na l'église alors photo le belango pour peuple dire à la muka a revendiquer abima na makambo wana ayana makambo ya nzambe. C'est ça. Voilà, église to ebe alliés saint place o apitomo na rabana nzambe bakenda ko sangana ko sambele pa ya nzambe pona ba problème ba makambo belé ya romona sko occultisme ekota na kati ya église. Ba porte d'entrée ni nangozo sala ke solo ka bondo kitu ekota na kati ya église. Oui, Alex Ngando, bo solo ka na kati ya église ezali été lo lenge biso ba pasteur tozali comme la mokili. C'est ça bon nzambe pardon, et nzamba lingi on le souté. Tu vois na kati ya Bible ezana verset moko oyo to iko tangango pe mbango Jérémie, tozwi livre ya Jérémie 23. Jérémie 23, voilà, Jérémie 23, verset 1er, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon patrouillage, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple et vous avez dispersé mes brebis. Donc, nous avons la malheur de pasteur Oyo, bazo bebi sa musala nzambe, bazo bebi sa bampate nzambe. Et mawana ba pasteur Oyo, ba panzi bampate nzambe na musika. Alobi ba brebite alobi ba pasteur. Mais na biso ba pasteur to tche musala nzambe wapi. Biso ba pasteur mi église nzambe wapi. Biso ba pasteur to tche église nzambe esika nini, c'est ça le problème. Il y a un truc qui est occultisme et côté dans l'église parce que tu dis comme on a le pasteur monter à main dans l'église, par monter à bagine dans l'église, ba pasteur ba lingoter sur repentance, c'était comme un miracle recevé. Muta recevé ni tant que na bon le moteur à recevé ni. L'autre moment on va passer on monter à huile d'olive, ba nous monter à miroir et comme ba que sur ce miroir ndambo et so nzambe. Nzambe somba gaï. Non. Lobi na l'église quelque part na monde ba oteka J, on va ter à 500 francs, ba ter à somme na $10. Et dans l'église. Faut jouer par rapport à quoi? Par rapport
que bon ganga soué qu'on a l'église ba miracle le côté comment ça va l'église le kuta pasteur a sanctionné batunaye na ndenge naye ba sali miracle mais sur la ndeli batuna on a risqué ba vana ba koka ba aveugle. Or le véritable miracle c'est qu'on dit ma Yesu ko bon la motema véritable miracle ko banga nzambe c'est ça. Voilà, ba pasteur bazo boumisa église. Alors qu'est-ce qui fait que ba pasteur ba boumisa bana nzambe? C'est que ba départ ya bongo pe ba pasteur et pas ya ba papa na bongo ezala ki pe mabe ou soit bango moko ba envier nde mukili parce que sur total pour aujourd'hui lelo ba pasteur ebele ba envier mukili o mo lukaza la ndenge moko na batu ya mukili, c'est-à-dire à la niveau même na ba musicien. Mais na te ki temo de tous les cas en église les convoitises dans les yeux. Bilulele ya miso. Et dans le livre ya Galates chapitre 5 et musunyo yo ezana bisengo na ba sentiment nango. Alors sur le bilan que no ba pasteur ezaba départ na ba papa oui mwana oya mayele fo au me papa le rôle ngai révérend pasteur Jacques na bandi 89 tilelo na zana sama ko bantoma papa na ngai ya molimo azali apôtre Ntiama André apôtre Komumo Beso bazali na tout na sama ko na zona ba principe na bango tu vois mais so remarquer ba pasteur écrire ba pasteur wana bazali bande ba papa na bango do ba bima ba ko ba fa rebelle do na kata rébellion de ay sasko etanayi c'est ça et ba comme ça ba miracle le kuta c'est ça. Alors ba miracle le kuta basi nini oyo kolakisa que église oyo occultisme déjà eza na kati o bana nzambe ba ko za l'édifier parce que monde entier zo na biso basi nini o pena pasteur Jacques ko lakisa biso que telle église déjà occultisme kota basi na liboso ezali te ototo ba ke ba pasteur ko moteka ba mai ba ko moteka ba jus ba ko moteka ba eau d'olive ba ko moteka ba miroir premier signe yangwana et suite ezali ba pasteur ba komi comme ba faux miracle na l'église comme ça ba nzombo ba miselekete ba bi kwanganzala ba mpese ça ba faux miracle et nzamba lingango te et ce qui peut bongo te au corema que l'église à Congo ba drapeau étranger et continue na l'église na za congolais na ko cha drapeau ya RDC na l'église poto bon drapeau na mboka na Congo na ko cha drapeau Canada na l'église ndenge nini na ko cha drapeau ya Allemagne ndenge nini na ko cha drapeau ya Israël na l'église ya Nzambe. Or dans le livre ya Exode chapitre 20 verset 3 alors tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Na 4 tu ne posteras point l'image taillée. Mais le va passer au fond de Bikeko. La chambre, la chambre haute. Quelle chambre haute est-ce que c'est ça qui n'a pas? Qu'est-ce que c'est que la chambre haute au Kangamate? Tant que Ngomba, matin la discipline naït. Mais le chambre haute comme au chambre haute ya pasteur, ba kota raté. Na 4 minutes on invoquer l'esprit mabé. C'est ça. Et il y a faux conseil pas dans Nzamba lingangote. Bon to le belangote pour nani. Faut le belangote. So le belangote comme c'est un problème. Voilà. Této le belangote. Voilà, tout le bélango pasteur Jacques Tezé évolué. Et aujourd'hui, la peuple de Dieu appelle à bande ko délé ba banga voir même coquine d'église suite kara ba makambo tout ça oh église on a so kei ba mbongoleki église on a ba pasteur ba lokuta pe ba koma trop. Alors na omona ba makambo tout ebimara. So bana nzambe ba ko banga ba ko zo fortification ninu esala ke bazonga na nzela ya nzambe ke ba église msusu il faut pas ko kende tout ça. Oui, et là on est bomi que bananzame ba omba beba po balingi ba beba parce que la Bible me dit encore on a osé 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc mutu olia luka boyebi ya nzambe abani luka boyebi ya mokili. Non, bananzame balingi tanga Bible te balinga prophétie, sakolanga na tongo, sakolanga na midi, sakolanga na butu na pourquoi. Or la prophétie oui c'est bon, mais avant que olega la prophétie, il faut connaître la connaissance de Dieu. Donc Bible a dit que cet livre ne s'éloigne point de ta bouche. Bible bali kotanga Bible te omona mwana nzamba avandeli série bana tongo pour série na série avandeli muyombe gauche avandeli magique avandeli novelas ba ko soto ndengini e ba ko sayo parce que yo lingo tanga Bible te faut otanga Bible oyeba makambo ko na Bible pour ba ko sayo te donc so ba ko sa bango parce que bango balingi connaissance ya bon nzambe te ba ko sa bango toujours ba faux miracle na ba faux prophétie o essayer ko kisama te. Tu vois. Alors, on a faux prophétie, tout le monde a pas prophète, belé, na pasteur, belé, cotisper na réseaux sociaux. Pour na relukara moyenne baroki ko ben na pe ba mbongo ko pesa ba miracle ba prophétie kara ndenge ozolo balor et ça la pe ko banga na peuple de Dieu. Donc le révérend pasteur Jacques est là, pasteur référence et église batu bazolo ndabiso na solo la vérité TV zamba la liboso to yambayo. Nabi ke
après mission ba luka to babenga pour te voler ton lingo pesa na numéro et puis adresse église. Voilà, na pesi nano numéro 1 ya Sola bien TV Mbote. Nzambe apambola ye, Nzambe vima pesa ye, mail su ya ko baksa su comme sur likolo ya Sola bien TV. Na pesi tous les caméramans, tout le monde ngati ya télévision na Mbote belé Nzambe apambola bino. Adresse ya église ezali Boleko numéro 32 na commune ya Matonge Kalam. Référence ezali Flat Hotel Bibi Play. Donc so ko bisi ya Victoire. Okiti na Victoire, otunika ka avenue Boleko ba relaxa yo et référence ezali ka Flat Hotel Bibi Play. Wanande oyamba okuta pasteur Jacques ayamba chaque jour. Nazana secrétaire tengamo secrétaire ngamo pe pasteur dona ayamba chaque jour. Et puis numéro na ezali 090 35 38 367 090 35 38 367. On a numéro nangai personnel et on peut WhatsApp nangai sur bengai okozwa ngai et on a besoin ya conseil spirituel na kopesa yo pe ondenge mulimo na Nzambe e komemela ngai mais naza prophétité. C'est ça mon adresse. Voilà, pasteur Jacques Lelo tozomona ba pasteur rebelé ba kotina mambo musique tozomona on a ba écran na biso ninge ezolekana ya komona pe même na ba chantre chrétien ba komi koyembela ba koyembela batu oloyemba pour na Nzambe pour peuple de Dieu soit quelque chose pour toyebi ke Nzembo pe apportera un plus na vie spirituelle ya mutu et romona chantre de l'Éternel koyembela mutu kaka pour na mbongo pe ba pasteur ba mi ko s'attacher na mambo ya musique ko se déplacer ko sala tout ça tozomona ba flamme pe oyo ezopesa na ba réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par là? Nzamba zo lokumu Nzambe vraiment akuma parce que le seul et l'unique qui disaka Yesu Masia na kati ya musique ya otobenga musique chrétienne. Je crois selon Allah ça m'engage que moi na sepela na ya ngai moko de ningonde na sepela na grand frère ngai ale moloto que son âme repose en paix na sepela na grand frère ngai moko et frère Patrice. Donc on a tenga ba comme on a tenga misa na pourquoi na yoka mukolo moko te frère Patrice Manzembo abwaka mutumo na kati oui ayimba ka Yesu na Yesu na yoka mukolo moko te ale moloto ayimba Nzembo abwaka mutumo na kati même tout producteur na utabwata ta bwaka été mais azaki na maison ramener la production ta ko bwaka été ale moloto adoraka toujours à Jésus-Christ na ye 100% Jésus-Christ yana ngasu deningonde depuis na ye ba ye na yebi deningonde depuis 89 et on a ensemble dans les salles pour na protestant les salles na Kasavu na mona protestant mukolo mote deningonde abwaka mutumo na Nzembo. Et puis so ki banzembo na bango ezo mutu na adoration ya koyeba Nzambe ya kobanga Nzambe. Mais je regrette aujourd'hui banzembo les banzembo ya ko kumisa Nzambe te. Donc mutu alali ala muki asali ya Nzembo. Alali ala muki ayembi ya Nzembo. Et puis so ki termina thèse ya Nzembo ango il faut piso na kanda. Tu vois. Wanda ko kumisa Nzambe te tant ba ko kumisa Nzambe faut 100% Yesu Masia na kati. Et puis il faut na makambo oyo et ko sala Nzambe sengo. C'est ça. Parce que nous avons des sortes d'appels, appel direct, appel indirect. L'appel direct, on peut persévérer dans makambo Nzambe pesa ba mibe qu'on a été voir. Donc tant Nzambe benga ramoto, appel sa instruction na yi. Mais appel indirect et ko memo na ba sentiment ya mokili. Tu vois. Alors suka nango o kamana ba na bato to kamana bangona. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça, pasteur Jacques Tozo qui est lentement sûrement dans cette émission. Le programme, il y a église ezali nengeni séminaire oyo bandi c'est pour combien de temps? Ouais, séminaire ezali ekozabiso 2 mois. Na lingi vraiment tolobela pourquoi l'occultisme dans l'église même bango bana poto ba olandangai et si ba pasteur omeka pesa nga 50 €, pesa nga 100 €. Azo pesa mazo zelo ko mongote bana ko pesa zo ko mongote. Na place azo mais azo regretter. Donc na obenda bana poto mato en général poto maboyo kanga malamu. Donc l'occultisme écoute na église. Yeba ozo qui n'est pas pasteur nani, OK pas prophète nini, ozo zwa nini, alobela nini. Mais le véritable message c'est que non la repentance. To banga Nzambe, to tika mabe, to tika masumu, to tika moyibi, to tika lokuta nde Nzambe akolinga biso pe Nzambe
nzamba ko yamba biso. Donc l'occultisme est dans la église déjà. Bonganga bo soloka il y a dans la église déjà, tu vois. Donc séminaire ezali pour na 3 mois. Donc 3 mois to le blaka l'occultisme de l'église to laksaba na nzambe baye ba nzambe mingi baye ba mokili mingi te. Donc Yesu Masiya zo ya kala mingi te to milenge là, c'est ça. Et ba pasteur oyo so ba sala ba faux miracle dans l'église ba ke ba tika parce que ko musala zo ya na recensement na yi. A osambisa. Et la Bible dit, et ça dans Osée chapitre 4 verset 1er, abinzamba zo ya ko sambisa. Pambata kutna mino rabatu bo solo ezate, mawezate. Boye bien nzambe ezate, rien que mensonge, le kuta moyibi et kobo. Donc ba pasteur ba comme na kindumba 100%. Pasteur na mwasi l'église na mwasi. Pasteur comme la masanga ngulu ba 20 surtout. Et donc donc non pas besoin de la Bible wa sur 1 Timothée chapitre 4 verset 1er na pesi verset yango ke otanga 1 Timothée 4 1er à 2 à 3 o kanenge nzamba zo pesa biloko nyonso wana ozui 1 Timothée 3d nzamba ba ke non un serviteur de Dieu, un sacrificateur, il doit être un homme irréprochable par rapport à quoi? Quand on va actuellement tout ça là wana ya o mela ba 20 ya o mela ba sabatu ba faux prophétie kasi yango nati ba acte mabe. Donc na PC vraiment mbote nanga équipe memba ya Sola Bien TV, Sola Vérité TV, nzamba pambola visionnaire nango pambola tous les travailleurs na kat nzamba sabine bolamu na pesi bana ya Paris mbote na pesi Lisette Ganouma mbote na pesi Bibi Ganouma mbote na pesi Laurence Ganouma mbote na pesi ba petit frère nangai JB le Coran na pesi mbote mon petit frère là azama petit nanga ya famille ya kosode ya famille JB le Coran wana oboka JB le Coran leki nanga na pesi papi mabashi masaki di mbote na Paris na pesi Merani mbote na Paris. Donc na pesi ingénieur Koshito Georges na pesi mbote wana biga ba sekondo bwa kama banga te mabanga te wana za famille na ngai wana za famille na ngado fo ba ke leki na bango aza musala nzambe aza musala nzambe azo sala musala droiture et osala sengo mingi na pesi bana nyonso ya mission pour Christ mbote na pesi madame na ngana bien première dame wana mama Marthe Diawete ma pasteur mbote Erika Diawete mbote Jessica Diawete mbote Jannick Diawete mbote Rose Diawete mbote. Donc na pesi presque ba amignon on atteint kombote libakute. Donc na Irlande na pesi mama Clarisse Zama mbote. Ouais, na pesi mbote pas mama Clarisse na Irlande pour mission pour Christ dans na Irlande déjà. Okay. Na États-Unis et na Los Angeles et pas ya Josiane mbote. Donc nzamba pambola vraiment nzambe asala bolamu na ebike makamna lobi oyo esimi mitema bana nzambe. Pourquoi l'occultisme est dans l'église? Donc nalingi mwana nzambe aiba kotanga Bible ba verset on appelle si 1 Timothée chapitre 3 verset 2, 1 Timothée 4 1 à 2, Osée chapitre 4 1 à 9 que nous otanga ngo même nalingala okomona ke nzambe atika ba pasteur ebela boka bango banakala bazaka betikati bebola pamba ba osaka ba kombo ya pamba mais na misala nzambe bazate. Donc nzamba pambola bino sami molamu amen. Amen, merci là. On était avec le révérend pasteur Jacques Diawete, l'homme de Faya. Na thème Yamoune Oza pour 3 mois. Pourquoi l'occultisme est dans l'église? Je pense déjà Bananzambe au baza partout dans le monde. Bazolanda biso bozoza déjà édifié. Ba verset biblique on a pasteur Jacques a Pessi. Bolandela vraiment parce que Boroza vraiment édifié parce que Tobi biso tout. Ba pasteur ya mabe ebele ba koti déjà na mukili donc qui les a déjà kobeba alors il faut qu'on l'endance là il y a bien merci na patience na fidélité na bino o bozalaki ya kolanda biso partout dans le monde entier. N'oubliez pas de commenter, de partager le numéro du révérend pasteur Jacques et là bobenga pona ba conseil spirituel ba directive tout pasteur Jacques Azawana ako aider bino. Oui papa répétez ce numéro pona numéro ezali 090 35 38 367. Je répète encore 090 35 38 367. Voilà numéro de pasteur Jacques yé obengi okozwanga on appelle WhatsApp nangai soki po lingo kota na groupe ya prière ya EMC Église Mission pour Christ oyebisi ngai to kota na groupe pour ma prière pe ba prédication nzamba pambola yo. Merci.
Voilà, Nzamba Pambola Bissotou, merci à toi, Shadrach derrière la caméra, Patrick Chikaya, merci à toi, Francis Wala, Miguenima, vous êtes tellement nombreux. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguenima, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kuna ne bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino, et puis pour nangai. Donc voilà.